que bato nyonso baza kotambusa basango ya lokuta kuna na poto oloba ke awa na Congo bakangaka be bato kokanga pamba osali mabe te bakanga mpona nini ndaka ye nafikaki mokonzi ya mboka mabe na ngai oyo nazali okoloba ke soki moto asalaki mabe azongi na nzela mokonzi ya mboka akopesa nzela azonga na mboka na ye baservisi ya polisi bazali wana mpona kokangakanga bato pamba te soki osalaki mabe omizongisi na kati na mayele olobi natambola na boyenge bene natambola na kimia natambola alima lokola balobaka na lingala moto akotungisa ye azali te donc présence na ngai awa nikolakisa ete naza na kimia ntongo eza kotambola maye lelo ozongi awa olobi bakangi ye te ndenge mpe tozosolola bandeko bango baetongolaki bango nakokangami te ofingaki bana Kongo otindaki bana Kongo na makambo ya mabe ezosala boni ozongi suka na mboka omoni likambo oyo ezali likambo moko monene dabord nazokomisa nzambe mpona ndenge nakomi awa epe naza na makasi nazolikama moko te elikolakisaki bato oyo balobaki le contraire te soki okei na mboka bakokanga yo bango nde bakosi bango nde bango bazali kobebisa image ya mboka comme si awa ekomi lokola république bananière oyo bakangaka bato bepamba te soki bakangi ngai te elingi koloba ke bao nyonso nazobanga na poto baza kolekisa ngonga na bango pamba olie ya kofinga tosangana lokola bana ya libota moko to ya totonga mboka nayoki soni papa journaliste ozoloba makambo mosusu na makambo oza kosalema eza mosusu eza soni elingi koloba ke biso tozalaki na lokuta elingi koloba nini oza koloba makambo ezosalema te oza kokosela baninga makambo oyo bazo kosala te soki nazongi namoni ndenge mboka ezali kotongama namoni babalabala ndenge depuis nauti na aéroport ti nakomi na hotel awa ndenge ata na poto na Belgique pa yonga na pandi autoroute ya 4 bandes eza te elangisanga na loba bongo autoroute ya na Belgique ezalaka 3 bandes 4 bandes eti en pleine ville eza te donc soki epa na biso eloko moko ya malamu esalemi ata soki oza moto ya opposition ndima ata ke eloko moko esalemi olie tozalaka ndenge tozali nyonso toyebi kosala mpe kofinga moto akoki kozala mabe mobimba te soki atali mabe awa abongisi awa koloba nde mabe te soki abongisi ndima mpe makambo oyo abongisi nzela namoni nzela malamu namoni yo ozali awa okufi te oza na bomoi ozosola na ngai namoni kimia ezali na mboka ça c'est le plus important nazoyoka soni kozala parmi bato oyo babebisaki image ya mboka nalobata mboka te naloba famille parce que Congo ifo tomimona lokola famille lokola libota papa journaliste yo kofinga tata na yo naloba koza mwana malamu Joseph Kabila aza tata ya famille na biso Congo mwana oyo afingi tata na ye aza mwana malamu olingi nga azala fier d'avoir insulté papa na ngai koyoka okoloba boye eza basombi ndenge balobaka to bapesi yo mbongo mpe na gishasa poko baloba boye mpo liboso ozali na badiscours oni papa journaliste ngai naza mwana ya mobola tata na ngai na mama na ngai bakendaka classe te tata na ngai aza kokata bilanga nga nakola na pondu na manioko mbongo elingi koloba na ngai eloko moko te nakoki koteka molimo na ngai mpo na mbongo te mbongo akabila nayebi langi nango te namona ye mpe nano tokutana nano te namonaka ye na tv napesa ye nano mbote boye te mbongo na ye naza na posa nango mpe te azali tata na ngai mpo azali mokonzi na mboka soki nasalaki mabe lobi namoni ke nazalaki na libunga nga lokola mosali na nzambe ebongi nasenga bolimbisi lokola mosali na nzambe mpo ke conscience na ngai ezala malamu na wana besoin mbongo ya nani papa journaliste toloba epai tozonga epai ngai nde moto natindaki Kabila
nalobi mabe ya Kabila na poto nyonso natamboli mokili mobimba koloba mabe ya mokonzi ya mboka ozali kokanisa ete mokonzi ya mboka kovanda mokolo moko alobi ndeko wana afindaki ngai tika na luka mbongo nakende kobondela ye kendeko ofindaki ngai mezwa mbongo oyo po soki ozwi mbongo osenga nga bolimbisi olotubanga eza normal bato bazoloba kenga nazwi mbongo ya Kabila pour que nasenga Kabila bolimbisi eza normal normalement ngai nde moto fona futa Kabila parce nafindi soki Kabila afundi nga lelo na leta ngangi fona dédommage ye parce nga nasali mabe nao nazwi mbongo ya Kabila te nayebi langi ya mbongo ya Kabila te ozonga na yo na mboka obanga eloko te kobanga nini nabanga nini nabangi nde lisumu yango nasengi bolimbisi soki lelo paske nasengi bolimbisi bato oyo nazalaki na bango elongo paske bazobena se ngai batindeli ngai deja bato ntango nazalaki na poto nauti koya lelo ke soki osakani na biso tokoregrete soki balingi koboma ngai lelo nakokufa na ngai eza likambo te na omwana nakokufa lokola mwana ya Nzambe lokola moto nasalaki mabe lobi nasengi bolimbisi lelo nakobanga liwa te naza na ntina ya kobanga te po naza convaincu ke makambo nalobi lelo nalobi makambo ya solo politike eza kofinga te politike eza kolinga te politike eza masolo ndeko journaliste ngai na yo tokokozala na makanisi ekeseni mais pour que nandimisa yo likanisi na ngai na besoin kobeta yo te eza na moto moko babengi ye Voltaire aloba boye na français alobi je désapprouve ce que vous faites mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et vous comprenez? Makambo oyo lobi nga na ndimi yango te me nakopekisa oloba yango te nakosala nyonso pour que ozala na makoki ya koloba yango te eyi koloba na politike mitumba eza na ntina te soki moninga aza na makambo ya koloba tika ye aloba ntango oyo makambo azoloba eza kofinga te tika ye aloba tosala discussion tobendana na maloba bibotu mabanga mangenda eza na esika te kati na politiki ya bato na oyo baza komitosa donc soki ngai nalobi solo oyo amoni ke nalobi solo te bino nde bajournaliste mobongisi plateau tosali débat ndenge balobaka soki ngai naza na lokuta lokola naza na nga nazaka na facilité ya kosenga bolimbisi nakoleka nasengi bolimbisi soki na moto na ntango nyonso oyo osali na eyamba oyo ozalaki na ntango nyonso oyo ovandi na esika oyo ozalaki obandaki komona te ke ondeki kosala mabe omoni yango kaka lelo papa omoni question na yo ezali motuna moko malamu mingi oyebi ntango ozosala makambo yo okanisi boza na liboke boza bato ebele mokonzi azali me yo ozokanisa ke makambo oyo ozosala eza solo nzoka mokonzi azokosa bino mokolo oyo okodécouvrir ke mokonzi azokosa bino alors ke yo omikotisaki mobimba na makambo wana okosali okobima tozalaki na molende na makambo oyo tokanisaki ezalaki solo ntango tobandi lokola bato na mayele kotala kotuna komona kotala bizaleli ya bato oyo bazali kokamba biso tomoni ke nzela oyo tozokende eza nzela nini na français balobi vaut mieux tard que jamais eza te mpo lokuta ozoloba yango mikolo nyonso ke lokuta ekobaluka solo nalikosaki nakanisaki te ke makambo nazali koloba ezalaki lokuta me ntango nzambe asungi ngai namoni lokuta ya makambo wana natuni bango bakoki kolimbolela ngai yango na ndenge ekoki te
mingi na bino na pareko ndenge boalaki namoni na constate que bino nyonso bozaneli bapaster kobanda na ye moko mokambi na ye mpona nini ka bapaster mingi omoni ezalaki dans la stratégie donc nalingi naloba na yo likambo moko eza ke mokonzi ya pareko awa na mboka moto moko oyo akoki kotelema boye na mitingi ya mokonzi ya pareko abetele maboko aza te po réputation na ye eza mabe misala na ye ntango azali kosala na Mobutu ezalaki mabe Mobutu akufi bango batikali na héritage wana ya ndenge babebisaki mboka réputation na ye ezalaki malamu te alors présence ya bapaster à côté na ye ezalaki kosala ke image na ye ezala un peu oko alobaka na français adouci mwa moke ebonga mwa moke donc c'était une manière stratégique ya kocamoufler oyo ezalaki image na ye ngai avana kota na pareko soki nakokoloba yango bongo parce que biso nde tosali yango kosala na ye elongo lokola bamembre fondateur nazalaki na association moko tolongaki union des victimes de guerre de Kisangani konga naza mwana ya Kisangani union des victimes de guerre de Kisangani nazalaki kodéfendre bavictime ya baguerre oyo esalemaki na Kisangani ya 1 jour ya 3 jours ya 6 jours avec baconséquence na yango oyo ndenge boyebi malamu alors nazali kotambola mingi na po likambo nazalaki na yango bato bazali kosekola na yango c'est comme ça que ye adécouvraki ngai nga nayebaki ete mpo nga asalaka na Mobutu te adécouvrir ngai namoni babandi koapproche ngai ale likambo moko ezali awa tosala tonandi kosala ozomona présence na biso okote na ye ezalaki mpo ebosanisa bato mpe image na ye oyo azalaki na yango ya kala biso nde tozalaki lokola mwa caution ya respectabilité na ye azali komibomba nsima na biso me ntango ngai namoni ke tozalaki nde instrumentalisé par ye na bino lelo obimi bana ya Kongo ebele bana ya Kongo mingi balandaki yo na mikolo elekaki olobaki na français mais lelo tozosolola na monoko oyo bana ebele bamama bakoko bakomprena mais okoki koloba nini na ndenge lelo oyo ozali banda ya apareko omoni apareko mposa na ngo nini ndoko oyo tokonetre baguerre mingi bitumba mingi ndoko oyo barébellion tokonetre yango mingi ntango bana mboka nsima ya baguerre nsima ya barébellion balobi tosangana po totonga mboka ndenge tozomona ndenge banzela eza kotongama ndenge makambo eza kosalema malamu tobundana bomoko puto totonga mboka soki eza na ekipe mosusu ya bato esika songolo oyo bazokanisa ete il faut tolonga président de la république tosala coup d'état pour que président de la république akufa tochange makambo wana mpo bato oyo bazokamba mboka baza bandeko na biso te baza bapaya lokuta ya ndenge wana omoniki bato wana baza bato oyo baza na posa mboka ekende liboso bitumba lelo bitumba lobi okuna tokozwa ntango ya kotonga mboka oyo mokoni mboka ezotambola malamu te alors mpo mboka ezotambola malamu te ipo toyanga bitumba bato bakufa mpona nini bato oyo basalaka babitumba na bango moko bakufaka te ngai oyo naza koloba na yo na libota na ngai bato bakufa na baguerre wana ntango nalobi union des victimes de guerre de Kisangani nasalaki yango lokola lisano te ezali parce que na libota na ngai nazalaki na bavictime nayebi likambo nini babengi koperdre moto na bombe moto azoloba tokamata mandoki tobeta mandoki toboma bato ye asa perdre moto na guerre
ayebi bololo oyo ezalaka guerre elingi koloba nini yasa vive yango tebe makambo tokanaki na kati na pareko ezalaki boloma tokotonga mboka na mandoki te tokotonga mboka na mafinga te tokotonga mboka na kolinana te tokotonga mboka oyo na bomoko lobongo oyo biso tosalaki ntango tozalaki na pareko soki bana mboka boyoki ngai kosenga bolimbisi ezali mpo na sosoli ete ebongi naumela na liboke ya bato oyo bazali kotelemisa bokabwani te kongo tozali bikolo mingi solo kasi bikolo mingi wana tozalaka na bomoko na biso na bolingo na biso totonga mboka oyo na bomoko na bolingo na botosi mokonzi ya mboka azala mokolo azala mwana moke azali mokonzi ya mboka azali tata ebongi biso nyonso bato na mayele bato minene tozala na botosi ya oyo babengi les institutions du pays démocratie esengi respect ya bainstitution mpe respect ya bato oyo bazali baresponsable ya bainstitution wana soki olingi bokonzi yaka na baélection loba discours na yo bao bakopona yo baponi yo soki okobima président ya république tokoyamba yo soki okobima député tokoyamba yo me makambo na mandoki oyo toza kolukaka mikolo nyonso oyo tozo ekomema biso wapi soki nalobita te donc ngai soki nafingaki bolimbisi epai na bana mboka ezalaki parce que bambule ebele natambolaki na motindo wana ezalaki malamu te soki nasalaki bandeko mabe lokola nasalaki bango mabe nalimbisa ngai nasengaki mokonzi ya mboka bolimbisi nasengi bato nyonso oyo ya gouvernement bolimbisi naza na soni ya kosala yango te nakosala yango mikolo nyonso tu pour ke nzambe ayokelanga mawa bandeko mpe bamona ngai lokola ndeko na bango na kila totonga mboka oyo biso nyonso nga aza na besoin ya kozonga na mboka na participe te na kotonga mboka na ngai na kotonga mboka na kofinga na koyolana te na kotonga mboka na respect so ngai alingi barespecte ngai bape mpo na respecte baninga